Balandia Erotech TV, Mbote Nabino, Bisika Nyoso Bosangani. Le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes toujours nombreux à attendre nos vidéos, nos émissions, pour vous mettre au courant de ce qui se passe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pas seulement à Kinshasa, mais partout au Congo. Voilà la saison pour laquelle nous sommes sur ce plateau avec les gens que vous connaissez très bien. Et donc, à ma droite, j'ai Dr Mbo. Bonjour, Dr Mbo. Bonjour, Jean-Paul Toketu. Alors, un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, papa. Bonjour, Erotech. Alors, Galate 4.16. Voilà, bande ko balandina si tozana o esika pona ko tatola o ezolekana kata mboka. Toyebi très bien que na mboka masolo ezali ebele. Mais si on a actualité à la une, balobeli nini, ikosala mandenge nini, et puis surtout, tokokomanango, tokominango pa iwapi. Tokominango pa iwapi, na moi lelo toyebi bandeko que Assemblée nationale otoza ozela, puisque toyebi très bien que na kati ya maponami ya Premier ministre, ezaki kozela Assemblée nationale et se mettre en place. Donc, Assemblée nationale et se mettre en place. Tu as vu que présidence est allée dans Mamboko ya Mama Janine Mambundu. Et puis, donc, vice-présidence, et Zana Kati ya Mamboko ya Moko ya majorité présidentielle. Non, oui, majorité présidentielle. Donc, puisque majorité présidentielle, dans moi, Lelo, ils allaient FCC cash. Donc, tu as vu, on a Jean-Marc Kabunda au Boyebaki. Très bien. Nakata IDPS. Donc, Tokolobela Toyeba, Oebongisami, après prestation de serment à Bango, Moussala et Koleka Ndengenini. Est-ce que, après ma ponami, il y a des lois à voter tout de suite, ou alors il y a des voyages à effectuer? Tokolobela Yango, Tokolobela Susundeko, Oyetali, Maponomi, il y a Premier ministre. Premier ministre, Premier ministre, ndenge bino mobo tiko landa na si bino le roi bolanda biso bo kende pe na ba site mususu le roi ba Facebook, le roi ba Dailymotion, le roi ba Twitter pour kende ko luka et pas une information ezali mais bo ke ba bande ko balandi information ezali nde awa na Erotech TV ne to fandi bo ndeko tozali bien équipé pour to pesa bino ma solo o bozo zela o etali mboka boyeba ete biso toko pesa bino information auto zwana Facebook te bilongo webika site wana ndenge nzalaka tokena te na ba video oyo bango ba finga ka mkonza mboka mais tokendeke na ba journaux na ba magazine ou eza fiable ou eza na ba information a solo to tangi to yoki pe ba sango oyo utaka na kata ba maison oyo biso tozana en contact na kata Kinshasa de manière à ce que to pesa bino bokita mutema masolo ezali malamu mingi tolobela la commission Etienne Tshisekedi donc commission o ezali dirigée par Emmanuel Ilunga donc le ministre intérimaire et à fonction publique oyo bauti kolongola na mikolo oyo alors que musala ezwaki allure mususu vitesse wana nde bato balingaki pona bato oyo bazali na ba couverture ba colonel ba couverture à bas généraux, ba couverture à bas major, ba état de droit et s'installer na kata Kinshasa, na kata Congo Mobimba, pour être mwana mboka onyo so ba botola ki lupango, ba botola ki mutuka, ba botola ki mwasi azonga na droit na e. Mais ndeko to moni quelques jours après tant kaka musukusuku bandi na caméra ndeko elesière papa bazo kele filmer bisikani banda ko bazo buka bisikani ni banda ko bazo zongtsela bakolo nango boum coup de fil et na katia primature que ndeko wana akena ko simba bisika o il fallait ba simba te donc ndeko wana na moi lelo azali libanda masolo toyeba pona nini
ndeko na ngati bolandaki na bokebi oyo uti oleka na kati ya Belgique na Brelale, je pense, c'est comme ça on prononce ça na kati ya ville wana et pas ini masolo salamaki entre ba leader ya ba parti oyo efomaki la muka donc ba leader wana ba yokani tokolinga toyeba nani akokamba lingomba na moya lelo. Tu es bien que Lingombana est sur plateforme électorale, parce que l'élection est sélective. La moi lelo Lingombana est une forme sous et comme une plateforme politique. Pourquoi et comment ça va se passer bien après. Toro Lobela Soussou, vraiment Tozongi Soussou na Assemblée nationale, Tozongi na maman Janine Mabunda, où il y a sali déclaration moko, où il y a déclaration et dérangeant qui bandeko et belé, pour na koyuka que maman na loba qui na investiture na été, notre constitution est faite de beaucoup d'impuretés et la première action sera d'initier sa révision. Est-ce que Bako Révisango peut être président de la République Azala élu par les députés ou alors Baolingaba écourté ma mandat il y a président de la République pour que très bien que Kobar na biso mona moi lelo ezali que constitution et ezali na ba verrou nango est-ce que ba verrou wana ko zala déverrouiller par la majorité na Sénat, il y a FCT. Est-ce que vous avez déverrouillé par la majorité parlementaire, il y a FCC. Est-ce que vous avez une manœuvre politique pour être Batia Mwanamboka Félix Tshisekedi na Kokoso pour rediriger bien te. Donc, na bandeko awa tokoluka to répondre na mituna wana. Donc, bandeko balandi, merci beaucoup pour votre attention. Nansi bandeko tozali awa to kolobela o etali mboka Assemblée nationale torbana na Assemblée nationale puisque ezali oyo et bongisami et puis na bosana point moko to kolobela nani azala prochain premier ministre puisque to yebi que tozala ba kombo mibale tozali na Jean Mbouyou Oyo FCC va présenter na monsieur Vital Kamere Oyo azali côté à cash. Toyeba ba pona Oyo, toba pona Oyo. Pourquoi pas l'un et pourquoi l'autre? Voilà. Donc to luka vraiment to comprendre le koana. Mais avant to banda masolo, to yebi très bien que na kati ya mboka to zela parlement et se mettre en place. To yebi kombo ya présidente. Toyebi kombo vice nae, toyebi ba kombo bureau mobimba, mais eloko nini réellement et ko sala que cash va travailler vraiment ensemble. Donc nalingi naeba vraiment bandeko ndento fandi awa, est-ce que cash na FCC va ko travailler solo na kati ya vérité? Puisque il cause à la paix agenda caché dans la cima. Bon, dis-moi vraiment que bah travailler vraiment bien dans la droite nangai Papambo. Oui. Est-ce que coalition wana et que simbati na souka? Oui, merci Jean-Paul. Ce qui est tali malamo ezali balobi que za coalition. Ce qui ezali cohabitation. Cohabitation est un problème exact. Wana mutu na mutu azana kana ye. Toza na France, to mona ngo bien ban na zana poto na mona ngo deux fois. Na mona ngo na François Mitterrand na Jacques Chirac. Na mona ngo na Lionel Jospin na Chirac. Wana cohabitation. Coalition na ko loba ezali à peu près na moni François Bayrou zana na Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, ce qui ezalaki François Bayrou a kota katina yete ne na kanisa lingo même Alingo m'a présenté. François Bayrou, na Emmanuel Macron, Bazali, na Kourlobeza coalition. Au Monique, Ntango Emmanuel Macron a bimi, a sali tout, Ntango a formé le gouvernement, a bengaïne de François Bayrou. Ba Yokani, Bazalaki ensemble, ba formé le gouvernement, François Bayrou a Zouaki Aye, ba ministre la Pesaki, au monde on est allé bon. Mais, oyo ya ya biso ya Congo na ko mona ngo vraiment clair tenga personnellement no mona onde ngwana ya lo banda lobaki na lo ba bien que Kabila ça la attention pour ceux qui mais voilà ozoloba gouvernement ya sikoyo ou bien non le gouvernement ya sikoyo non le gouvernement ya sikoyo non Edouard Philippe
Non, il y a Edouard Philippe na François Bayrou. Edouard Philippe, enfin François Macron, Macron na Edouard. Non, Macron na François Bayrou. François Bayrou ndi azali mutu ya minina yo ya nini François Bayrou zanini. À partir na ye. Parti à François Bayrou. François Bayrou a soutenu qui Macron. Oui, a soutenu qui est na campagne. Oui, bien sûr. Voilà, a soutenu qui est, a bien soutenir yo de façon que pour ceux qui était Macron a bien présenté. Donc on a soutenu qui est mais voilà. Bah yokana qui de façon que a soutenu pour que abima. Abimi et puis monter les bosso Macron a constaté les bosso avant à former gouvernement ils Macron. Ils allaient François Bayrou. Voilà, il est quand bien au moins ils allaient porter même ceux qui a claqué qui portent après. Voilà. Non, quelqu'un porte le cola zaki na dossier ah vous allez cola bisoté. François Bayrou a zaki carrément un problème au kekaka ya justice. Ya d'ici comme makamboka en étude ça so mbongo akende so voyage. Voyage quand akende ki mbongo azongi sakité allez et bimi makambo et comme a démissionné a zaki ministre a démissionné mais a bisoté. A biso za bongo te a biso ta moto ayibi azo ça na alors nazonga avant mais siko ezali na état de droit. Oui voilà. Donc ce qui est la coalition il y coalition ezali ne bango mibale ba yokani eza lokola bato mibale soit ba ke bien na pêche ba pêcher bazar muso abi na na filet muso abi na na bateau ba ke ba na pêche ba sali pêche butu mobimba nto mona na ba fleuve na ba océan ntango ba ko bimba ba zui ba mbisi on a ba koyamba ba kabola deux parties. Ou bien ba teki ba kaboli mbongo ou bien ba loko baza ba associé et ça ya bango mibale mais coalition o bango ba sali kuna to éviter sur ezali ndenge nini ce qui est vraiment coalition ya solo bango siko bazui na assemblée nationale ezali bango assemblée professionnelle bazali bango na sénat ezali bango donc bisika nyonso bango bazui yango bon lokola basali coalition na coalition basali ezali lokola autorité morale na bango faut ezala président Félix pour ba cash na FCC ba comme sikoyo batumoko loko bazali batumoko autorité morale na bango faut ezala président Félix mais loko la bango sikoyo bazui bisika nyonso na présidence de l'Assemblée nationale ezali kaka bango il faut siko moi premier ministre auta na cash même ata bongo te président de la République en tant que chef de l'État azap na droit ya ko nommer premier ministre lokola ezali coalition na bango ba commission majorité parlementaire yi monto akoko nommé mais soki ezali ndenge wana te que Kabila kaka anomaka Kabila kaka saka na ndenge na ye yango ngana zo loba tout le temps na bime Kabila soki azali kaka tout le temps kaka kokota na makambo wana ozo répondre la question puisque na anti OK déjà la deuxième question na ngai puisque na lingaki na yeba est-ce que coalition na ekoleka bien pour batba landa biso bien oui mais pour coalition ekoleka bien entre cash nani wana tozana niveau ya parlement d'accord voilà OK coalition pour eleka bien il faut ezala comme mariage moi c'est na mobali ndio tozana poto ati au moins biso tout ça là tout que moi c'est noise à la l'aise moi c'est pour ça tout belle à la l'aise au moins moi ça que moi ça moi ça que moi ça na ça ni moi ça ngoya bon peut-être donc on tout à mitou par moment voilà non ba so ba tout à mitou c'est que côté moko eza mabe so ko tali bien non on va bien na ko landa mingi bato so ko tali bien lumière na ténèbres so ko sansango eza pe eza mala mo pété au moins c'est que cache eza na démocratie eza na démocratie FCC azali ka bato mo bazana côté bazana dictature na bango ba message nango mabe na bango message nango ko yiba ko boma ko nyokola batu siko pour au sens bango zali sika moko je crois que ça peut faciliter il faut passer l'effort on garde personnellement na bon il faut passer l'effort pour so passer l'effort te et ko éclater pour moko fois ça la tout a dominer moninga mais nana dominer moninga le cola chef de l'état azali kaka le garant ben institution nyoso je crois que et ko zala passe pour na FCC so ba basa moto makasi et ko zala passe pour na bango donc pour nga en tout cas personnellement nga na moni ke ko bonga te pe na za d'accord na ngote nga personnellement oza d'accord na mariage na mariage wana te nga parce que ba d'accord na ngote ndeko yo lobi ndeni merci parce que la mutuna oto na biso awa o balandi ba na biso parce que congolais nyo surtout partout na monde entier aza ko s'inquiéter que ndenge nini ba ko sangana na FCC o bazali na image ya basatana bajabulu pas ba congolais o to boyi pété ba boma ba sala nyonso mabe na kati na mboka wana o congolais a se retrouver le na kati ya humiliation totale mais o koki ko contrôler munguna na yo na musikate il faut approcher pour oyeba ndenge ni aza ko fonctionner ndako na yo lalité moyebe pa etangaka ezate il faut ya ola na ndako ndo ko ba keno etangaka na chambre songolo pakala eza oyo nzamba permettre plutôt comme les sika wana donc ngolo ba que ndenge za na
Fachi ayebaki mabe o ezoleka na ezoleka na période ya Kabila te. Non, na musika ayebi tant peuple aza kolela, ayebi que non baza ko tambusa mboko na kati ya dictature totale ya kosakana te. Mais sikoyo avant nana na ngwende ya kozala mokonzi te na kati ya Congo te. Avant date po avant sabatu na kati ya parlement o ba no memeleni makambo eza koleka. Nana asiéger te na avant date. Mbala liboso avant da azwa ngwende ya kokoma président na mboka na eza otokomi na 2019 oyo avandi. Et nous ba que non azana bitumba makasi par rapport à bato oyo basi bapika ki pende na kati ya mboka wana. Mais lokola azana le chef d'exécutif, chef de l'état oyo azo porter vision. Oui, toyoki balobi na parlement eza FCC. Tomoni na Sénat eza FCC. OK. Mais siko bato balobi mais lokola bango nyonso bazi ba poste la kisi malimba kanga chef de l'état na kati ya Mulangi. Mais bako kanga na Mulangi te parce que na simanae Jean-Marc Kabunda aza na sima aza oyo lokola sentinelle ya temple ya parlement oyo bana ko memela makambo ezali koleka. Alors na nyonso tanga basangani bakoyoka oyo ezali vision ya bato ya cash balobi que non ka pour le changement tango bino be ko sangana na lumière so boza bayo mais cash baza majoritaire te na parlement bayoka bayoka la bonne baza majoritaire te. OK, mais tango basangani lisanga elakisi bokolanda consigne tatali kelemba zali fachi la kista bokoti na kata makelemba boza ba miyibi o boliaka mitu bolé 2 mitu 3 mitu mofuta kate soko boyena li kelemba ya mutu o yalbi soko le mutu na yo zela pe mutu turu o muningalia musualia elakisi boko respecter tatali kelemba ya turu ezali fachi lokola bino bozaka ba kidia mfuka so bolé bokimi mais tango bayena li kelemba ya mutu oyo azali peto ya mutu oyo azali sembo elakisi bakukopie bizaleli ya papa Likelemba otolobi que non chef de l'état Fachi Beton le déboulonneur président du pauvre. Alors sikoyo basangani aba basangana bayebi kino babengi coalition na zongele pa Dr Mbo tovana na poto to mona pe o babengi cohabitation ya Lionel Jospin na Chirac wana Chirac aki na maloba moko koloba te Lionel Jospin mutamemaki batuti ya bapesa watu wa mikanda na 97 parce que bango batolaki majoritaire mais coalition la kisi a bondimito sangana na bino bozana maboko na makila boboma bato. OK, mais siko boyiba toko bakanga bino te boko travailler na biso na vision na ngai ya kotonga ba beton na vision na ngai ya kotia ba minda na vision na ngai ya kopesa banzela ba vision na ngai ya kotonga ba classe ofele apprendre ou à laisser ce qui bongo te na livrer bino ba se soumettre ki ba OK c'est bon to sala na yo na vision na yo. Ata baza majoritaire na assemblée baza majoritaire na sénat mais oyo bango bakoloba ekoya na mesa epa ya mokonza mboka mokonza mboka mutakotala est-ce que projet ba yelinga oyo est-ce que ekotonga nzela ote abokisi yango projet boyelinga oyo est-ce que kosilisa nyei na tiyo na Kisasa aboki yango projet boyelinga est-ce que kotonga minda abwaki ya malamu akozwa ya mabe na bango kotikela bango bakotomboka te puisque ba majoritaire so bakotomboka nini parce que yene mutu azali mokonzi tomona ki mingo batomboki basuyo bango bakangi bango. Alors bakotomboka ndenge nini pas soko tomboki aza na droit pe ya kolongola yo. Alors du coup pour te dire que non vision na yende bakolanda yango. Alors ce qui concerne ya maman ya zui ba congolais bo vanda kimia ezali façon ya li banki na salikasa azota la bango bako se soumettre na vision ya chef de l'état o ya komema pendant 5 ans ya changement na kata Congo. Soki bango bako se soumettre te bako kene musika te suka nango ba changement ko zanaka tamboka wana ba changement ko zanaka tamboka ndeko mais na yebi très bien que Janine Mabunda ba toyoka ki quand même biographie na e toyoka ki place atanga to yebi niveau na zanango mais Jean-Marc Kabunda tozana problème hein, papa donc aza quand même vice-président du parlement mais sans diplôme est-ce que vraiment ako sala musala o batindele en parlement puisque merci na question tuninga oyo soki tomoni bato ya mayele belé bavanda ki pembeni ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba nyonyo wa mai c'est-à-dire pour vendre pembeni ya Tshisekedi atalaki mingi ba diplôme ba tuté mais toyebi bata diplôme belé bantuka ki Etienne Tshisekedi akosakana te mais atalaki sagesse et pas atalaki spiritualité ya mutu oyo bato o bakomema peuple le peuple d'abord ando tala bato ba intérêt. Alors pour la pembeni ya Etienne Tshisekedi et nous la question avec alphabet non atanga
kotanga bozo ko lobela biso ya kozala ba 10 diplômes universitaires résultat sort na moto moni yango na sima Kabila 18 ans ya malheur Congolais s'est retrouvé mais derrière Kabila ba docteur ya ndenge na ndenge OEP ba diplôme mingi toza ko yoka eza ba diplôme fabriqué ba somba mais le poto na munoko ezali ba bi kokoma mais ba uta bango nyonso tout na école ya Tshisekedi c'est-à-dire otanga te dès que le cas na parcours ya Tshisekedi et la question faut comme mayele soko vana sage on va na homme sage au commissage soko vana mutamayele comme mayele le soko comme mayele te soko zazoba batu nyonso wana ozotangila nga wana oto okoma na place ya Jean-Marc Kabunda mais tokene tozonga Tshisekedi atikaki wana Tshisekedi akei tala ndenge amemi parti na kata victoire et la kisi azana mayele et la kisi atanga et la kisi azana bonya et la kisi azana na sagesse oyo mukili ekozala ngote le preuve en est soki azalaki na mayele te tout d'abord azana na mayele o babengi spirituel azana ngo na mayele la classe azana ngo bipa ibomoni to comité na moment oyo Félix a gagné soki Félix a gagné pas comme président quelque part mutu oyo a façonné mutu oyo a dirigé parti wana na kati ya corps âme esprit eza Kabunda tangati. Pardon Jean-Paul. Olim sangama muke. Problème est surtout ya na zonga muke. Problème ya. Kozonga ming te pour photo avancer. Na yebi mais ça pour moi important. So donc on peut comme état président Fati, état comme état président République, on est tout buna et on to loba. Tout bito tout la makambo ezali MP à côté moi mingi et on peut ça besoin passe. Problème est que mon nende ya fait cesser na cash. C'est-à-dire bango bayebi bien que autorité morale na bango ezali nde Kabila. Tewan ezaki avant. Non même c'est quoi autorité morale non mais sur kande bango façon bango ba ko. Voilà na mutu na bango siko batika ke Kabila mutu aza. Non mais même langage na bango na ba acte na bango baza ko sala. D'accord na yo. Donc na mitu na bango ezali ndengwana. Voilà mitu na bango ezali ndengwana. Mais soki mitu na bango ezali ndengwana ba ko zala pe nango kaka ya libela et puis e ko sala confusion. Ozomona neto to loba moi so wana vio lo wala tu mabunda présidente ya nani wana assemblée nationale azako ya na assemblée azui badze ya Kabila atia ngwa one lunga Kabila fisa Kabila atia ngwa wa ata mais ni ngolo bani ozomona c'est que ndo loba ke chef na ye et ça promettait azali libre ko sala yango mais na maloba na bango façon na bango ya ko sala façon bango ya ko lobela oza ko mona kanga bien que bazako mona ti lelo président Fati lokola azali pamba ok ça chef de l'état na Congo da chef d'état moko ezali président Félix Antoine Tshisekedi Tulombo ezami balete mais bango na arrogance na bango na orgueil na bango bazako mona kaka ke bon lokwa to majorité bakolo tout le temps biso fait cesser to za majorité bazako lo batek to zali ensemble na kasi na regina minoko na bango bongote na ko yoka ngo mingi kaka na batu ya mettre na Jean-Marc Kabunda ou bien batu ya kasi bazako lo bango mais na fait cesser bazali belete ou bazako lo bango non to zali ensemble to ça jamais bazali mingi te mais so bazali mingi so qui vraiment ya so les ali penda bazali ensemble basali mariage cash na fait cesser mais président moral na bango ezali président de la République le président a nommé ce gros président ya lingi bango ndima pour ça bango ba jouer place nyos a nommé premier ministre a nommé premier ministre pardon a nommé premier ministre pour bango ba jouer place nyos Assemblée nationale gouverneur ya nini président ya région ezala ba Sénat car nyos bango mais siko il faut batikela mais siko ceux qui ezali vraiment coalition ezali pendant que ezali mariage yo basali ba pesa premier ministre a outa na cash kezala il faut moto a perdre ou moto a fait cesser au moins ce que vous allez bon côté yanga dol bangana za d'accord na ngote nazali pour bato bazo do baza d'accord na ngote pour ce ko sangisa mai non jamais terre bene lumière so tanga sika moko e ko kela tete c'est à dire et sika lumière bango bazali kasi za lumière kasi ya lumière fait c'est bazana mulila butu siko bango sala ko yiba yo siko yanga na lampe oti yango place ba mi bazali l'éclairage ebeti ba ko lingote donc bazo ça les hypocrisie. Vous comprenez? Parce que ça les hypocrisie et puis l'hypocrisie na bango, ba ko soka pe na pose décision nyo so soka. Ezali kasa na chef de l'état. Na chef de l'état, na chef d'affaires. Alors bandeko na si to continuer ma solo na biso na mwalelo tozali awa na monsieur Galate 416 et bongo à ma droite tout ça bongo na docteur Mbo pour na ko laksabino solo ya oizoleka na kata mboka na biso solo oizoleka na kata mboka na biso ezalité internet ndem to lakso oizoleka na kata mboka na biso internet te mutu internet si je veux dire internet eza ba réseaux sociaux oyo bakenda ba lokotia ba kangise comme lisolo solo il faut s'éloigner na batwana puisque
puisque la plupart des Congolais bisoyonso mingi batangate c'est-à-dire so moni et loko bakena vérifier te loko awa na poto bande ko na ransi tozo kota sikoyo na mozindo masolo na ndenge na lobara toujours retour ya Martin Fayulu et retour ya Martin Fayulu lelo tozali dimanche 28 avril jour où babongisa ki pour na retour ya ndeko wana est-ce que Martin Fayulu azongi et puis amemeli congolais nini merci na mutuna oyo question oyo bina ko pesa biso to pesa bien na ba congolais ba olanda biso mais to moni ndeko Martin Fayulu ndenge ayebi na ko sillonner partout en Europe pour nous déclarer vérité des urnes au pays de démocratie azana droit na ye OK mais maman ya makambu to yebete lisanga oyo ya lamuka ezali lisanga ya ba criminel soki yazali maboko pembe akoko lo sanga na bato wana te to yebi lamuka ezali plateforme ezaki électorale mais ba commission ngolo la parti dernière réunion na bango bomoni ke o ba siéger à na Bruxelles Katumbi ba yebi na ko bimisa ye soit disons porte-parole et opposition 3 mois. Mais Moutou Babimi si c'est qui Katumbi. Mais yé Fayulu Baché Moutou Yasuka. Parce que la Mouka, Moutalo financier Mbongo Eza Katumbi. Bavion Katumbi. Ba déplacement Katumbi. Mais Katumbi na toyebi que non. Ayebi na kozwa passeport azo lukazonga moka. Katumbi toyebi parti nezali ensemble. Ensemble bimisi pe ba député na Kisasa o pe ba votaki FCC ya Kabila. Soit disons pona ko Kale na o Italie président de la République. Ba tu fuba yeba que non Mbemba MMC na ye na ensemble ya Katumbi bazali batu o ba votaki FCC pona ko Kale na président de la République. Yango ba bimi ba député ebele, ba sénateur ba bimi ebele. Peuple congolais faut ayeba. Ba jeni ni bango bazako ko jouer mais le même Katumbi wana ba yina ko pesa ye passeport pour na kozonga mboka mais molobeli ya Katumbi ezali baba wakatanga kungu wa kunwanza aiza ko loba toujours que non Félix na Katumbi bazana premier mokote bazaba ndeko bazaba frère mais il faut azako défendre pour ye aya na mboka alors na musika na vision na bango Katumbi asamoni que non na kati ya parlement il faut parti opposition ezala oyo bana kozala monopole koloba azali na ba député koleka Fayulu azaye moko na mutu msumuko mibale alors Katumbi alobi na dépenser à trop na sœur naye na dépenser à trop na za ba député alors na opposition na parlement il faut opposition ezala na parole abimisi mutu o pe ezali vrai abimisi mutu congolais amoni yango ezali façon ya kokendo ko boma eloko wana ezali façon ya ko enterrer yango puisqu'après 3 mois sachez bien après 3 mois c'est-à-dire Moïse Katumbi, oui. Après Toleki Mbemba, oui. Après Toke Matungulu, après Toke Muzito, après Bache Nasuka. Est-ce que si Tokoma vraiment Nasuka Mulongo, on dit vraiment que Katumbi a toujours dans la mouka? Balaki, yango balobi bien ami bandeli avant mafuta tababali ya kango sokeza na moto. Abimisi mutu libela a conduire bango pendant 3 mois. Tindenge gouvernement ekobima akozala leader de l'opposition na katia parlement oyo mukili mumba ekomona donc premier ministre oyo akoya ayo okute yende soki ba limba discussion donc bozanaye tout à fait premier ministre oyo akobima akoyeba na kokutana na ye ba parlementaire na ye bazana kata parlement déjà Enrique Kolba après 3 mois aza capable de se retirer na la maçon bango c'est koufi c'est pas un moment d'aliana otali mbemba pas que non bas sire sécurité na kozonga na mboka nana ko sire sécurité na ce qui Fayulu azaki président ozo déclarer vérité des urnes muta ko sire sécurité bango zali Fayulu mais assurer sécurité de yemo pas pour te dire que non ba vegle ba congolais bazo saka na bango lokola mwana moko bete gogo ya ko mukati aye ba tie mutu ya suka 3 mois so calculer baza combien bazo 5 ça dit 3 mois mula mobemba kokoka yokomi mukonza na muka masole et Cécilie Katumbi tanga kokende azu monopole ba parlementaire na ye babimi baza déjà et puis même ma pas ko baba sire sécurité na ye sécurité na yo sengo na nani na chef de l'état o ba congolais baza ko ignorer alors na chef de l'état nani Félix Tshisekedi Tshilombo le président bétonné. Bah oui, mais d'un côté, Félix Tshisekedi a assuré sécurité. De l'autre côté, non président de Oyaza Pembena. Atikali Kolobate président Fayulu. Non. Atikali Kolobate président Fayulu. Alors, le président Fayulu, il a qui Simbe Mbappé, azana député na ye na kata na parlement oyo ba votaki FCC. Ba iko comprendre malgré tout ça li kopa ko tu fais président de la République
azali gara ya nation oyo mutu akoyeba na kosigner makambo nyonso te pe biso nyonso tu tokolanda vision ya ye baza koluka part ya gâteau na bango na kati ya gouvernement yo kobima pote bako obligé bakolanda vision ya chef de l'état po vision na ye congolais nyonso ayebi yango bako changer yete toboyi te baza ba ténèbres mais lumière ye vouloir ou pas bako koma ténèbres to kobongola bango oyo tokoloba pona fayulu yango pona fayulu ezali ridicule ya kosakana te babinisie mokili mobimba basambuse mokili mobimba tina suka bayebi na kokomise mutu ya suka abandaki le premier akomi échec alors tolobelanga sikoyo est-ce que akobima po asala eside na ye c'est le moment yango soki azali mobali baconseiller oyo bazali pembeni ya fayulu bayebi se c'est le moment bima alobake no nabimi na kati eloko mpo ese panzani akende komobilize bato na ye ya eside na ye na Kisasa. Alors oui, à ce qui concerne marche boza koloba pour la marche na kati ya Congo démocratie et le but que non o franchi ligne rouge démocratie bi pa yo soki maela mutu mususu pe ebandi azana ba place makaba koloba na makaba koloba te pour te comment on appelle le message na kati ya mboka wana ils esprit ya bandoki et ko simba kate et ko simba pété ils a façon qu'on se fait voir qu'on se fait remarquer que non pour mobiliser le peuple congolais. Donc bazalaki na conférence na bango conférence basali balobi bien que ezali lisusu plateforme électorale et comme sikoyo plateforme politique na politique alibi faut bazala siko 3 mois il y a présidence pour mutu moka diriger te baliki siko bazala na égalité bango nyonso donc basali mutu moka le kamuninga azate bona koluka ke tranquillité ça bona bango c'est pas normal mais wana komi trop tard puisque à ça voyager aux États-Unis c'est pas grave ba yambie na ba président mais ça dit lingo lo bande ke baninga bazo reconnaître yete so ba reconnaître que yemu tazali président na bango balingo tia ka bango ya zala ka président continue bango a continue lit alekeli ba mayele voilà non baninga balekeli mayele baninga balekeli mayele te ba voyager le roi yete non mais voyager ça ba yamba mi le roi yete qu'est-ce qu'il a gagné a gagné mais nana faille la voyager ko le kabango nana awa ayamba makia na diaspora na France akene na Belgique ba yambiye voilà permettez ngai na ko ajouter le komoko mais na lobby Katumbi oya financer campagne na bango avant que silence tranquille o bango mo bayebi pe na bongo ba congolais akosa ba tourner le roi Fayulu mais na bi soki abia sala ba tourner wana abana ko tinda ye ezali façon ba utiliser ki pa comme niveau ba komi oyo parce que mutu oyo a financer ba mbongo na ye abimisi pe ba député ebele na kati ya Congo abete bango carte ya suka ako diriger bango pendant 3 mois papa bango même ata atamboli à voyager ko voyager et puis sans alumini yo pendant au yoki azala ki ya en France ake en Angleterre ake en États-Unis pesa ngai vraiment ata likambo moko yo zoke na mutu o Fayulu alobaki ni meloka bato alumini yo kene marché bato akende ba bi non ngana ke loko ya lobaki te ne kaka alobiki ntango akozonga ça c'est le 28 akosala soulèvement populaire na bande konaye o bazongo finga bato na poto abalbake soulèvement populaire e kozala lelo na Kinshasa mais yani omoni ke longa na yoka ka yango wana c'est que azali susu ne lo mo ya kosala te avant d'être tranquille ce qui azali moto malamu ce qui alingi vraiment azali congolais ali ke mboka na biso ezala malamu e bonga e beba lokola ndenge Kabila abebisi mboka na so pendant 21 ans te ayoka na ndeko na ye aluka bande konaye ndeko na Félix président de la République et chef de l'État bayoka na de façon que asala musala ce que boyi pour ça aza en opposition et ça m'a bêté avec une opposition mais ce qu'il y a lukaka que il faut y a lukaka atambola ou ba soulèvement et ndenge message a utokoloba ce qui bazala ki bato malam ko banda 18 ans 21 ans ya Kabila disons 18 ans ya Kabila pour tatane asaki na sur 3 ans na 10 ans ya Kabila asali 18 ans wana basali combien de soulèvements populaires so balinga kosala soulèvement balinga kosala ngo siko na lere ya Kabila siko président Félix azali wana ndeko na bango o azaki na bango na opposition o ba moine pasi ba biso na poto wa ba nyoko mina ko beta ba bombe la muzene ba bokili bango ba maya moto bango c'est sika moko lelo bazui pouvoir mais bazali sika moko olia tira odisre bato olia ko bebe satango nyoso omoni soki azala ki vraiment moto azaki na posa ke mboka ebonga ndenge akiti lelo olia okene s'intéresse olia ko sala soulèvement populaire a baloki kaka olia ke na sala ngo na bien akene na s'intéresse a baloki na aéroport a 15 la sele akene ngakati ba déboulonner Kabila na batune nyoso tout ba lingo sala
bango sala ça soulèvement populaire mais pas ça là moi ma bête ça tout se sepela banga aider peuple congolais voilà ngai personnellement bango bali na bato ebele bango so bali kaka babi non Félix asala ki mabe pourquoi yoka na Kabila pourquoi atiki Kabila pourquoi lobi aligner réconciliation biso linga de Kabila akufa tundo bomaye mais d'accord tant ezali mabe zawa voilà tant ezali il n'est pas trop tard ba kende ndenga kiti lelo oli ya roya na Saint-Thérèse abenga kaka soulèvement populaire batu nyonso ba yana ngakati bakene aéroport bakene robenga na Kabila lokola bango bazali bato balingi ko benga baza makasi ba benga na ye président Félix ça ça malamu déjà atie Kabila à côté ndia lobaki fois na lobango chaque fois Kabila président c'est akangi na ezalo ko nyoka Kabila akangi na kingo déjà ju mukila nezo makasi te bo kata ya ngoso bolingi bo Kabila bo longo zoye balingi ka président Félix alors bino ouais nako jeter le komoko ko sanate appelle papa Mosengo tango asengi président de la République no yaka to solola ayebaki déjà mamuna bango yoni ko suka ne mwana na ye ndeko na ye mwana na ye leki na ye fayu la ko suka l'échec na maman basali ye et là si ba emili mukimomba c'est pas pour elle c'est que non pardonne ton frère alors il a tout ni na ko pardonner na nini il m'a rien fait abiwe pardonne ton frère par rapport à comportement oh yo azo sala ba soulèvement parti palala parce qu'ayebaki que non ko suka boye basi ba lekeli ye ni ba yebisi ye c'est normal azalaki candidat ngape candidat mais destin divin est décidé que ngana comme président nazal premier moko na yete à sans albi tel père tel fils oui mais alela ki ko la soso même se mona kate pona fayulu parce que biloko fayulu asali ba utiliser ye na suka ba boki lokola papier toilette oh yo congolais ont comprendre été alors si quoi moyen mais c'est comme mutu c'est le moment ce n'est pas trop tard pour Kabila aza déjà déclassé Kabila déjà aza na bande de toucher akosalaka eloko mon côté a rejoint en 2023 Kabila ko zonga sous président Jean Paul ya ko zonga président est-ce que ba congolais tozaba to pete tozaba tout monde moko ndima oyibiko bato bako pesa ba ministre wana bazali mabe bazali ba méchant le plus méchant est Kabila hein. Le plus méchant, c'est le méchant le méchant est mauvais, mais le plus mauvais, c'est lui qui ne veut pas barrer la route. Mais voilà, Lelo Bondimi que Kabila Zambe alors qu'il a tiki le pouvoir. Non, mais il a tiki le pouvoir. Ouais, mais il a tiki le pouvoir. Bitumbe Mite. Ah, le plus mauvais. Non, le plus mauvais. Ezali Mutoyo a dit que barrer Nzela na bato mabete. Au moins, Mutoyo sala mabe. Aujourd'hui que Mutoyo sala mabe. Mais Peksa ya sala. Kabila ba yibi ya zotika bango. Kabila non yoka nanu pardon ces messages. Kabila yebsanga nanu banda kaka babandi ministre nani ou bien mutu nini oyo na tango ya Kabila pendant 18 ans au Kabila kangi. Bon papa, c'est ça pardon. C'est un message. Akangi nani akangi mutu mokote. So akangi te pourquoi? Ça dit moko la bonne exemple vient na haut. So ya zalaki malamu ndebatu basa malamu. Loko zaki mabatu basa mabe. Il a fallu Kabila ba dossier c'est le belé pas ya soki tambo mwamba soki na newana soki ekikuna abombi nyonso ekikuna ba kanga ka bato mekama ezanitina jikoko asali mo eloko muke sur SMS ba tina bloko ba franc domi ba ndongala ba tie ba bloko o bazoro yiba o ba tongi bandako na lobango chaque fois obiko de lobaki ngone mukongo na Jean Paul bato wana nyonso makama zo sala message o ba sande ba bomi mboka nde ba yibi nde ba tie biso ba congolais à genoux soki eza ba mboko lokwa ba Afghanistan ba Pakistan ba Corée ba to ba to moko kene bango na ba lieu public ba kati bango ba kingo hein ba kati ba tika bango te et c'est grave ministre moko awa donc na kora nommé kaka moi je crois 50 cm kaka a pousser le pango na moi moké hein a pousser le pango moi moké et l'équipe na nzela moi moké obi ministre Roma 5 qui va démissionner puisque Aibi 50 cm ya mabele ya l'état a démissionné mais tala makamo ba ministre na trop ça ko tonga bi meuble ko ça biloko ndenge na ndenge mususu atonga meuble en face ya na avenue Villery pepe na bakabamba immeuble soki à 7 étages hein biloko wana nyoso tout et ça donc toza ko senga ndeke vraiment justice et ça de manamboka wana bato nyoso tout ba déboulonner bango ba immeuble biloko so ba yibi o bango ba zui et comme biloko ya l'état ba université na biso na Kinshasa wana bazali même ata na ba souffrir pour ba loyer ba pesa bango ba chambre na ba ndako na surtout ba vanda ngo kapisa ko sala bien puisque ba baby si trop to kotikela bango tante faut déjà Kabila puisque Kabila mutala chef na bango nga personnellement na bango chaque fois ndengo wana. Alors au premier ministre Nangansi Bandeko bino nyoso bozo zela boye ba premier ministre ya gouvernement
Oezoya et Kozala Nani. To Kanisi, Bino Sobolanda qui ont très bien abokebi na ba réseaux sociaux Nenga Bolandaka que Dirkab, M. Vital Kamere, a démissionné puisque Premier ministre est Kozalaye. Mais de l'autre côté, côté FCC, Toyoki que président moral il y a FCC Kabila Kabange a présenté qui Kombo Msusu. Et ça Msusu Albert Yuma te puisque Bobaki Albert Yuma a yibi mbongo belé a quoi ici j'ai Kamine wana a quoi Samboka Tolinge Soute. Donc Bapozaki Kombo Yandeko Oyo a proposé la présidente de la République sur la table du président. Donc monsieur Jean Mbouyou to sali ba recherche na ndenge na biso vraiment ezali pasi pe kolela. Est-ce que ndeko yo et Jean Mbouyou? Permettez-moi évoquer une question autour de la très capitale pour le Congo. Alors na kokene musika na Obabengi Vital Kamere. Personnellement, en qualité d'homme spirituel, mais permettez-moi parce que moi, na joie na vision nangai. Alors quand na joie na vision nangai, tu bunda na verbalement. Alors na comprendre que mission Nzambe après. Alors na moi boye, mutu oyo na sala mabete ba bamba libanga. Na yoka na munoka loba, nani oyo asala libanga, asala mabete ba bamba libanga. Alexis ba politicien surtout ya Congo baza na ba makila na maboko makila na maboko lakisi basala ba mabe bueno to kombi na moment ya kotala ya kozwa mabe ya kozwa malamu ya mabe kosa obwaka bon tomoni na mboka Egypte oyo babengi pharaon mais pharaon akomaki na kokoso muto yaki na sekuge pa pharaon ezalaki Joseph aye pharaon longola olo na ye alakisa Joseph na kingo alobi voilà au comme le premier ministre na kati na mboko parce que amema ki boanya na maile ne pona intérêt ba peuple égyptien et ça pareil na moi na ngai na miso na moni o bengi Kamere a lobi na zongi sima mais na tikeli mutu o na zo mona que notre la chance à ko gagner na ye azo sika oyo Kamere saleli pe oyo Jean-Baptiste Salvaki ngana kita Nzambe amata yeso amata ngana limwa yeso mimoni sama c'est-à-dire na ba qualité na yaza nango oyo tokolo ba ya malamu tozwa ya mabe na yeto bwaka mais totali ya malamu mutu azo sala asali na moment oyo alobi ngana ko se présenter te na Félix ndé naza ko mona victoire na kata mboka wana asaleli misu sa molimo atiki ba compétent na ye atiki ba qualité na nyo surtout oyo zali intellectuel alobi nazala sima ya mutu oyo po mema biso alors na banzi tangu basololaki ayebaki te que non Félix akoleka président destin divin m'a décidé Félix a comme président et puis na landé le soir le que non c'est le président de la République qui a le dernier mot de décider qui va devenir premier ministre ou pas c'est-à-dire que poste c'est ça la kamutute mais mutu ça la ka poste et lingi koloba que non Joseph pe na kata mboka Égypte mayele na yende mutu sala ki po égyptien nzale esela na mboka puisque bande connaît les israélites va se retrouver na kata mboka wana ce qui ezali destin divin oyo tozoloba président komi place wana et la kisi na Kamere nzambe mutamembe bango place wana alors ba yokanaki ce qui vient na komi président yo okoma premier ministre alors Kabila a présenté batu ba Congo ebele mais ce qui mutu oyo azako décider te ce qui ezali mutu azako diriger te ce qui ezali ba président étiquette ba Congo azako loba bazana ba aveugle pourquoi nomi bato wana te pourquoi zo boya ba kopumba bato la kisi keno coalition ba sali et kozala na vision ya chef de l'état ce qui ezali na vision chef de l'état te ce qui ezali Kabila nde Albert Yuma oyo bozoloba oyo nde ba cheye nde oyo alikaki liboso apia mibande ba cheye mais le ko les ali na vision ya chef de l'état coalition na bango la kisi bokozala sima na ngai pour l'intérêt du peuple congolais atie bango te elingi koloba boye keno contrat na bango ba signaki o ya Nairobi to mona ki pe na Nairobi Vital Kamere lobi Félix Bolukaki yeyo soki bokoya boya mutaya zate mais ye andima atia azala directeur ya cabinet andimi azala o ya ko sala propagande na ye andimi ko retirer candidature ya présidentielle pour azala sima ya Félix elingi koloba na moment tozo kende boye soki totali na réalité pesa na ba politicien congolais o bazo muté zo sala penza to longola kati ya mutema mabeli mutema likundu mutu akokali punesa na Vital Kamere azate côté ime mutu ato ya sali la kisanga congolais boni
entre 9 Congolais sur 10 c'est Moutakondima a perdre place n'a pas pesa moninga place azate so azana bonzambe mo na kati na été elle a ça saleli bonzambe mo na kati na ye Congolais to saisir opportunité divine za ba pesi biso na bato oyo parce qu'avec Vital Kamerhe gouvernement na nobinité azaka ka dikab na kati ya cabinet chef de l'état mais tout moni goudron et longwe tout moni béton et tout moni ba minda ya poto sademi bani kokota tout moni ba mboka bandundu bazaibi pa banzele zala kiti manzele comme kota na minda mais gouvernement na yete ngolo basiko que non gâteau pa mbapesi ba soka comme premier ministre balobi bien gouvernement na bango zali pona kotika ba œuvre na Congo alors totika chance oyo ezali te que non cache mutoko de FCC mutoko décider c'est les républiques mutu suka kotia pona ngai penza pona ba congolais ba se retrouver pona ngai Bachia, Vital Kamerhe, Premier ministre, Nakati Mboka wana, Congolais pour récupérer valeur naïe à 74 elle coûte avant $. Congolais a récupérer valeur naïe à combat du siècle, Mohamed Ali Foreman, Congolais pour se retrouver valeur naïe babi yaga komelati, abina komelati na zana nzalate, biloko koto na Mboka, Congolais pour se retrouver valeur naïe na ba makolo ba retrouver valeur na bango na kati ya Congo. Mais ce qui est chef de l'état penza oui, viseur ezali na maboko na ye. Big signature sur les maboko na ye il faut la biso on a benga oui l'apôtre Paul du Congo le vrai architecte de la classe politique congolaise dans le 20e siècle Vital Kamerhe mérite la premier ministre na place on a pour congolais un jour diaspora et voter un jour diaspora reçoit place na bango otoko loba yango wana na ndeko yo lobindeni nda compléter message ndenga lobby ezali ndenge wana ezali bongo soko tali malamu oyo président Vital Kamerhe sali ezali malam so robeke président INC c'est tout à fait normal donc directeur à cabinet à président makambo a sali Vital Kamerhe ezalaki makambo ya malam ko bana na Genève tiba yo ya tiba kina Nairobi na ndenga koma azalaki directeur à campagne na ye ndenge meseda assez à lobby ezali bongo atiki abi non ce qui peut gagner tous à l'ensemble pour tous à l'ensemble ezali faut besoin baleto wera na te il faut mutu moko kende mais ngai na préférer que yo za liboso ce que président ngano za la premier ministre tout ça la campagne nzambe azana biso poto koma mpe salimi ndengwana bakomi président Félix azali président de la République président Vital Kamerhe azali siko directeur à cabinet mais so bazolo ka premier ministre et loko mususu ezate ezali malamu ko tie po bazali d'abord vision moko po ezali ko ça peut ezali quoi confiance au tient n'importe qui il faut que moto a confiance na yo ils appellent la confiance na ye ou boye bike tolia tozana nzalate ou tozana nzalata ezate bon bino so bozo tala poko tambola ensemble wana les animaux malam ezali nde bolobi na soki ndeko na biso jambuite jambui batu nyonso baza koloba soki rosi akufaki ye mutu apesa ye ordre kampangala akufaki ye mutu apesa ye ordre Batibeya ye mutu apesa bat nyonso baza kokufa ye mutu azalaki mama olangi ba papa olangi ye mutu azalaki na ba dossier wana nyonso na maboko ke soki apesi rapport oui mais ba côté de politique soki apesi très dangereux soki ya apesi ka rapport ke mutu wana alongwa balongoli ye botala pasa apesi baninga ba Frank Domi Ndongala ba côté ba boloko ye kaka ba Frank Diongo ye kaka ba Ndongala ye kaka au moins donc anyokoli baninga mingi ezali mutu moko akweko zala premier ministre te soki Jean Mbuywana donc mutu nyoso tu o ya yebi ye te ayeba ke azali mutu mabe ba nyoso makila wana na ba antivalero ba miyibi baza ndenge moko oyebi ko ezali lo moza facile mpona ko faciliter président république mpona luka ke mboka na biso ebongako soki bazali malamu soki président Kabila lui ki azala bien ambo ezali mboka na ye ezali mboka na avandi azali libre soki ki a continuer uzane ka libre ke totika ko déranger ye totika kutanga kombo ne pamba atika président de la République président Félix Antoine Tshilombo asala gouvernement a préparé mboka ndenge visionnaire ezali ke yati ko déranger ye soki azako continuer ko déranger ye ezali mabe so azako déranger ye te ezali malamu mais so azako déranger ye so pasaka ba directive so salaka makamabe ki azala kaka na sima ndenge na yibiki za rimer eza ba rimer ya pamba ya batu na yibika sa eso eloko te po soki vraiment azako sala eloko ke za ba rimer te makambo vraiment ezali réel ke ye azali kaka sima ya ko sala makambo akeba po ekobalukila ye un jour soki ebalukila ye akoki mamboka et puis na akufa là où tellement papa même et le bazo bosana même balobi que notre premier ministre abime pas na bango mais tant que Vital Kamerhe teli kaka dikab na kata cabinet ba ba que baza coincé parce que kuna des décisions za la makamunyo surtout oui
mais pour le corps basali coalition malamu ka ba yokana biso ngale ba yoka so beza coalition ke ba yokana désordre beza la té biso désordre té biso souci na biso ke mboka na biso ezala bien et bonga so ba yokana basali coalition na bango basali mariage na bango ke batambo si biso mboka bien désordre réalité au président goloba ba ba ezala bongo hein fatia le bibo bango ba bibo président ezali ndengwa ou bien tu toi normal ata ban ndako décision ezalaka ah président ezala boité to bongisa ba bongisi wala za malamu mais ne contre calé président hein que bambouye que président Samoussa Malamouté que promesse o ya pesi na ba peuple o peuple d'abord président ko ça va droit no surtout té wana ne ezali passe pour na Kabila parce que un jour à se retrouver na passe à cause un jour on a comme dans le chaque fois à cause de la ndenge Bessira Souki na Soudan ou bien benali na Tunisie ou bien na mboko na Algérie au moins donc toliki makambo wana te ezali mboka na ye atika zane calme biso babia kuta na président mpona makambo malamu na président Félix na Fati na makambo mabite président Fati a seli waso 3 mois kala seulement Kabila seli 18 ans même azali mabe même asali nini mais vu que asali passation de pouvoir na ndenge malamu ke bato ba sepeli c'est que président Félix peut akoko ke retourner makambo soki azangi azana ba dossier moko il faut ezali bien sensible qu'il faut président il faut que Kabila apesa ye ba nini information et ça m'a bêté on a des malamu mais ce qui dit que azali kaka na carte dedans que il faut y boy il faut imposer à président ou à ça boy et bimate wande Jean-Marc Alobaki ce kaka na yoki mabe ce qui est éclaté on est comme faute na bango nyonso na ba ministre na bangi biye wana et cause la problème donc ba ministre ne pas en respect président Vital Kamerhe Alobaki le kamoko alobi que pour batumi ba mona le lokola ko ba mona ko président Félix azali kaka président il dépêche batumi ba mona ndengwana azali sous président IDPS a comme président de la République, à chef de l'État, il faut que nous respecter tous les Congolais, motunyo se passe dans le monde entier à respecter le président Félix, Azali chef de l'État, président Vital Kamerhe Alobaka boyelobi bino so boye balelo to vai na Fati sika moko to tamboy na ye to yena to lena ye mais boye ba parti à lelo Azali sous camarade na sauté a comme chef de l'État, président de la République. Mutu sosoki a joué conscience on mutu sosoki a pesi vraiment makanisi na ye que ya seulement tous en présent et cause la bien mais qui parti ka ko ambrouiller donc surtout to zong na zong sur le camp premier ministre Jean Mbouyi wana te Jean Mbouyi azana makila na maboko azali ndenge to loba na bato lokola azali 50% Rwandais azali lokola ndenge to loba chaque fois dans Rwanda ba loba Mobutu akimabe mais bato ya Rwanda te si ngwana makambo Jean Mbouyi wana asali na tango ya Kabila eza makambo ngwana salaki lelo ngwana ko moloba na kozonga na Kinshasa na zonga na Congo te puisque na mboka na bangoko eza bien te baza ko finganga na sana be mutafinga ngwana zate batu balingi nde makambo ya za ko sala te na tango Mobutu ayebi yango yo moko abomi balinga mi nana ndiko nanga azaki colonel Mbo taboma ye akio bwaka ye na côté aéroport kuna colonel Mbo akio bwaka na aéroport kuna babi akufu na crash avion tomona ke hélicoptère dangote nde colonel Mbo colonel Mirage Mirage ah bon oui babi au Mirage que sali crash tomona crash ngwana mutakino kuboka ya bomiye zera masiala o crash ya avion zera masiala bachena kasho da sena na kantati kuna ngwana kaka na ndeko ne siti yale amon bazoko betara ekona tizene masala koma kilo kola cochon ti avant ya kokufa omoni pas ça yango ngwana zako linga azonga lisusu na Congo te parce que il a des comptes à rendre mais ti diana ba créature bomba moni batu ya bomba zali belé yango ngwana zako banga ko zonga o ndako zonga te parce que kuna boka zali bien te occupation yango batu bazali kuna o bazonga ki o azaki na bango ebele chef na ye mokolo wa mbombo. Alors Bandeko, voilà, Bandeko Balandi naebi très bien que toujours c'est la gouvernement ya sikato linga vraiment to nde Bandeko ba otoloba awa que bon batum susu oyo FCC va présenter qui baza batum baza makila maboko ou bien bazali ba gera ki mabe donc makam biloko ba pesa ba ya l'état. Donc Félix Tshisekedi alingi konome bango te eza droit na ye biso pe to lingité voilà biso pe ne rotek to lingité voilà c'est que baza ko banga Kamerhe pourquoi bazo banga Kamerhe parce que ta oyo Kabila sali 18 ans ba kwenyo surtout Congo ko tiaka mbongo Kamerhe yebi yango ninga tiaka boko na kata poche alors ce qui Kamerhe le ko la pembe na Félix aza comme premier ministre et la kisi que ba ko bloquer bango projet na bango ba ko na kata victoire yango fi pas sala ba manœuvre baza ko sala pona ko bloquer projet à chef de l'état mais oyo bango zo sala
eza bakanisa nzambe te bakokenda bango ti contre mire Congo toke na l'avant Congo a marché oui victoire ezali mpona bacongolais soki Alors, pardon 2 minutes ouais. so balingi nde bazala tranquille bavanda bien barespecte chef de l'état bapesa batika ezali Kabila te moto aza chef de l'état ezali Antoine Félix Tilombo les déboulonnés donc yé moto azali se balto ça y est comme ça bango bazala pe tranquille mais tranquille bango bazala tranquillité ndenge nini c'est-à-dire o ya sala ki mosala ne malam o ya sala ki mosala mabe président Félix azali azazi cité akokanga mutu te mais ntango bakosala ba remise reprise ministre na ministre akosala audit o nyonso asala ki mabe donc Congo ko échanger vraiment état de droit il faut ça là ba ministre na il faut bakanga bango. Alors bandeko banandi nayebi très bien que bozo zélavement gouvernement na mai na misupo ete Congo et tambola puisque président de la République a koki ko gouverner sans unité mais cela n'empêche qu'il y a gouverné, puisque très rapidement, Boyoka Nenini, institution à la présidence de la République, ils ont fonctionné, donc, Tina Moyalelo. Alors, comment le pays est dirigé en attendant le prochain gouvernement? Les coulisses de la gouvernance de la République, de la présidence du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État. Sans attendre la nomination et l'installation du nouveau gouvernement, le président de la République, Félix Tshisekedi, travaille déjà avec un gouvernement bis qui gère un budget d'environ 1 milliard de dollars, contrôle tous les chantiers de son programme d'urgence et échange au quotidien avec toutes les ambassades et le chef de coopération internationale qui sont accrédités en RDC, notamment l'ambassade des USA, le bureau de représentation de l'Union européenne, Union africaine, USAID, TUCAD, du Japon, etc. Depuis bientôt 4 mois, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, dirige en silence la République avec plus de 100 conseillers qui travaillent sous la houlette de 16 collèges, sous la supervision de Vital Kamerhe Wakaningini King, son directeur de cabinet qui est secondé de 4 directeurs adjoints de cabinet, des conseillers spéciaux et principaux et enfin des ambassadeurs itinérants qui travaillent 24 heures sur 24 au sein de cette machine de guerre que le cabinet du président de la République. En effet, le 16 collège des conseillers de la présidence de la République démocratique du Congo, que certaines personnes considèrent comme un gouvernement bis, sont en train de gérer discrètement aussi bien le budget du programme d'urgence de 100 premiers jours que contrôler l'exécutif des différents chantiers qui sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national aux grandes dames du FCC. Il est d'ailleurs de notoriété publique en RDC que l'institution présidence de la République a toujours fonctionné comme un gouvernement bis. Donc voilà. Par exemple, durant le règne tout puissant du régime de l'AFDL, le président Joseph Kabila avait repris la signature souveraine de la RDC de la main du premier ministre Adolphe Muzitu pour la confier à son directeur de cabinet Nomi Moulenia, qui ordonnait toutes les dépenses de l'État auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire que Azwaki signature Wana, non pas par un président de la République, mais par monsieur Adolphe Muzitu, qui était le Premier ministre. Il appelé ça qui est signature. Donc voilà. Donc ça fonctionnait très bien jusque-là. Sur chaque ministère qui existe en RDC, le président Félix Tshisekedi a pris les soins de nommer au moins 5 conseillers au sein de son collège à la présidence qui exerce un contrôle présidentiel sur la formalité des actes administratifs, les dépenses, les décisions et tout ce qui touche à la gouvernance du dit ministère. C'est d'ailleurs un des conseillers du président de la République, chef de l'État, qui avait stoppé certaines nominations au niveau du ministère de la fonction
public. C'est aussi un autre conseiller du président de la République qui avait fait le suivi de dépenses relatives aux indemnisations des victimes de l'incendie de l'hôpital de Ngaliem. Tous ceux et celles qui croyaient vouloir dribbler le président de la République, Félix Tshisekedi, au sein du FCC, ne boit que du feu. Donc, c'est-à-dire que Bandeko n'a pas si bien un petit peu comment la présidence fonctionne à ces instants. Ne pensez pas que la présidence est stoppée. La présidence est une institution. Présidence est un gouvernement bis. Et donc, ça peut fonctionner comme ça des années et des années, puisque tout le monde qui est en Belgique va fonctionner qui ndengwana, tout le monde qui est en n'a pas payé belé démocratique va fonctionner. Et pourquoi pas la RDC? Donc il fonctionne nakatote même Jean-Paul. Ah ou en France Sarkozy malgré le gouvernement ezalaki ndé bazolo ba ndenge nini président Azali Vital Kamerhe Azali directeur à bureau ya président de la République mais Azali quoi premier ministre ah oui n'a pas exemple ya Sarkozy azaki na Henri Guéillon même ataba ministre nyonso Sarkozy bazako lela bazako banga pour Sarkozy azako baté Henri Guéillon muto azako doit ba décision nyonso maintenant azako ba ministre bazako lenga bazako landa mais pourquoi toi pas besoin na Congo est-ce que Sarkozy gouverne zaki mabe mais les gens n'ont pas d'information donc les gens sont formés non ezali nde omona malgré bato batanga mingi ezali quoi diaspora bazali na poto musu basala 30 à 40 ans mais mentalité ezali échanger il faut mentalité na biso ba congolais ezala na diaspora ezala na mboka na biso ezala bato batanga mingi oyo batanga pété vraiment eloko nyonso l'équipe bien kaka mentalité et donc on a changé mentalité wana il faut état de droit état de droit ça état de droit il faut la respecter un président Obaki il faut déboulonnage et Arocha ministre moi justice oyo azali na makila na côté intègre. Voilà, il faut bateau bazana force. Hein? Donc neto lobaki abato lokona ndé konapso nani kulutu na biso Gabriel Mokia. Ndeka za lobaka. Abi esika ya justice et sengeli muta makasi. Bazali fort. Bazali vraiment na énergie ya kusala musa. Bati aka n'importe qui té. O ndenge ba o ya zalaki otambo mwamba, azalaki wana, azalika kopakola bato mafuta. Non, mais tambo mwamba c'est un rebelle donc azalaki c'est un guerrier. Mais bato anako Jean-Paul d'une façon ou d'une autre bato wana bako futa ils vont le payer bako futa bako kanga bake bomba na Sénat bake bomba na parlement mais un jour bako vuzula bango au lieu mabe na bango ezala ya bango ba futa po so ba futa ba côté ba boloko ba sali ba zomisi biloko bango bazala ba yibaki et osana promettre mais so ba sali ngote et oya ko koma na bana ba poso mabe na bango na kende génération en génération moi na bato abota mana ya yibi likamote akomo mona moto aboti mona comme infirme comme là pour nani mabe bango bazala donc mabe na bango basali babebisi mingi donc batik donc président Félix na directeur à cabinet de Vital Kamerhe moto abangisa te bozali bakonzi minene na kati na mboka moto abangisa bino te ministre nyonso bino bono tolobaki yango PPRD ou FCC basaka banso bato mabete tolobende na ministre Elunga Ngoya wati Elunga Ngoya ministre mabete aki bien même nani oyo Basile Olongo tolobaki awa ministre o azali vice ministre intérieur asa mabete il faut bato ndengo wana ba kobongisa mboka Elunga Ngoya bongisi asali tout a déboulonner azana ba dossier belé bato basali mabe Emmanuel balongoli donc balongoli mutu mais musala oyo esengeli basala yango bavuzi yango te parce que mutu ako remplacer ya kolanda toujours nzela ya makambo ya salaki elingi ko bakeno mutu azali boso chef de l'état oyo akomema vision na ye la kisi bino nyonso tout bokolanda peuple bazali pour ministre Emmanuel Elunga Ngoya bato nyonso balingi ye bo bato balingi ye ti bala monike no bana ti bala bakenda ko lele pa Elunga Ngoya ministre pour bazaki na deux dossiers motamto ndako na ye ba boto besika bato sikoyo Elunga Ngoya bino ngai bongo te bosali mabe bisika on ko longwa baki ko funde pa ti bala alongoli mais ti bala longoli azobosana keno hotel wa mit ozotongela prison ozotonga ya 5 étoiles asa tongi ezaja inauguré mais il faut voilà alors ndako wana ya tongi bongo azui wapi du coup président s'appelle si bango ezalo kola balongo azui Elunga wana bavandi na bande touche
mais le but est que nous babouaki parce que la kisi déjà que non nazala ko sala te na tango la kabili moyo sala ezate mais le kolo y a vision ya kotonga Congo na sali mais malgré ba tiena bande de touche le but baboyi était la kisi muto ya koya il faut y a toujours kaka na comportement habituel ya ilunga pour na intérêt ya peuple congolais ba changer kaka mutu ba longoli mutu mais musala ba longoli yango oya ko ya place wa longoli yepe azali président de la république te pour président pas azala droit ya kozo que c'est la pe musala place wa pour ba zako lingana ba étouffer ba étouffer donc ba étouffer là ni nikuto commission ba étouffer commission qui c'est que ba libre étouffer mais eko faté il faut ezala eko continuer ba déboulonner bango nyonso na muyiba sali na bandako batongi ba terminer batongi wana ekoma ba chambre ba étudiant dégazali. Alors bandeko balandi tokomi vraiment na suka ya masolo na biso sauf sur na bosani likambo oui to bosani likambo ya non zela na bosani likambo muni koloba association. Alors oui voilà donc il faut tolobela likambo puisque bandeko na biso moko l'association de maman Fachi Fachi Béton. Ok. Le messager de Boulonnais. Alors tozali a bandeko balandi pour na la sabino et ba mama ba telemi non seulement na Kinshasa mais aussi à la diaspora tout précisément à Paris si kani tozo tourner émission oyo ba telemi balobi était maman de atonga mboka donc il faut tout soutenir mon mboka azaye mon côté il faut vraiment to simbaye maboko mibale de manière à ce que visionner et kende liboso et kende liboso mais il faut to pesa ba idée et kende liboso il faut to yana ba compétence na biso et kende liboso ndenge nini il faut to mema misolo oyo to kangisi awa na misala to sali na ba classe to tangi bazo futa biso bien to chaki pembeni to chaki na ba banque de manière à ce que to tonga mboka na ensemble to investir puisque Congo ils a chanté na moi lelo et donc ba mama oyo ba telemi ba organiser déjà journée il y a le 17 mai 2019 de manière à ce que bana mboka tout oyo baza sima ya vision ya Fachi basangana bisonyo to sangana ana vraiment to kende pona ko soutenir vision ana et puis pona ko kende vraiment to soutenir bana mboka o bazala kata mboka pona ko pesa bango boanya pona ko pesa bango makasi que bas tenir bon to sangana ana pona ko pesa na ba idée ndenge nini to ko kiko bongisa mboka na biso na ndenge na biso bana diaspora donc voilà ko yesa bango le sous-souvrement bien que biso a na Aerotech motunyo so ya ba idée ya malamu mpona président Fati mpona ko soutenir président République na directeur la cabinet vous allez bienvenue na Congo mobimba baya toko yamba bango bien mpe ekosepelisa biso donc ndenge bizu meta mama Fati basadisi feti wana mpona ko soutenir le président mpona ko pesa esengo na batu nyonso ndenge président bima ça fait 3 mois balobi que non il faut tout ça la fait tout sepela po ezali esengo mutu soki amoni ki aboti mwana ye akolinga ka sepesa mwana ye mama Fati be ko sepesa mwana bangonde président Tshisekedi président Fati donc o nyonso alingi koya aya bozela kaka te ke ba lobi ke o mama Amida zali wana ou bien mama Denise aye wana boya ebele non boya ebele ba mama Fati bazali mama bizu meta zali abengi mutu nyonso kozala sengo to soutenir bango mpe na kosukisa na pesi mbote ndenge na sala tout le temps mama Denise mbote makasi mama Amida mbote makasi toyebi ke toyamba bino kastala et tala mama Denise voilà il faut mama Denise na yebi ke toyamba yo calamité oyeza mama Amida tolingi bino mingi tozako bomanzo to na biso tozako nyokola nzoto na biso tozako loba mingi pona ko soutenir mokonzi na biso nde président Félix Antoine Tshisekedi Tilombo bazami balete kaka ye moko ba diriger ça fait 3 mois yena directeur à cabinet pour na komona ke bazali vision moko pour mona ke balingani pour so balingana te nde na 3 mois nde mboke bongite botala banzele zo salema asali ba pont na kisangani o sali 53 ans pont ezala raté ye mo kabila kene wana voiture azaki nango lingo kufa ekoya na kati ya mai Fati asali pont wana 25 jours les deux ponts et ça dans 25 jours pont ici donc pour mona ke azana poso bon samboka donc azana poso bon samboka to soutenir ye surtout bien maman Denise maman Mida bozala ini alors de koyo lobindeni merci Aerotech to komi na tango ya suka mais to koloba o ezali ya mutuya balobi les femmes sages bâtissent sa maison les femmes sages bâtissent le Congo maman chef de l'état oyo mama ya mokonzi
Nicolo, premier conseiller, Ezali Nzambe, deuxième conseiller, il chef de l'État, le président déboulonneur, Ezayo Mama Denise, Tshisekedi Chilombo, les déboulonneuses. Alors, Tikala Koyeba Mama, l'association Oyo, Tozana Posa la Yango, Mebele pour l'intérêt, ya Congo, objectif ya Congolais, Abimanakati ya Pasi, Abimanakati ya souffrance. L'association besoin bâtir yango na boanya pe na mayele pour la vision ya malamu. Biso tozali pour la koyamba mutu nyonso tu oya koya na vision na ye o etali ba association pour na Congo pour l'intérêt ya ba congolais tokoyamba yango porte ezali polele tozali batu ya batu nyonso o toko lobela bino yango à ce qui concerne association yo ya les mama Fati Béton oyo ekambami na meta mwana muke abeta kambunda mikolo pe babi naka. Alors ba invité biso tokozala wana na ba caméra na biso tokolobela toko participer na oyo etali esengo ya victoire ya chef de l'État pour na bino pe ba oyo bozala ba association na bino bolingi bolobela yango pour l'intérêt ya Congo porte kangamite ezali polele tozali mutu batu ya batu tozala pour na koyamba bino pour na kotalisa oyo etali ya bino Erotech TV Nzambe abomba abatela bino mama kitalatala toujours na se ya makolo ya masia opona la bonne part oyo mokile koboto la yote Béatrice Bongeli la colombe de Luxembourg Erotech, tolobaki na bino, c'est la qualité qui fait la différence, l'amour du travail bien fait. Bon dimanche, Nabanda Kunabino, Nzambe, Nalola, Abomba, Abatelabino. Alors, je ne peux pas finir cette émission sans dire, faire un petit coucou. Nabandeko Balanda Biso, Bandeko Balanda Biso, na Zambie, na Tanzanie, na Zimbabwe, na Azerbaïdjan, na Finlande. Le représentant IDPS n'a laissé un jour. Donc voilà, je ne peux pas finir cette émission sans dire, sans faire un petit coucou à tous nos fidèles qui nous regardent de partout dans le monde. Donc je citerai Bandeko, Bazana Zambie, Bazana Tanzanie, Bazana Zimbabwe, Bazana Azerbaïdjan, Bazalina Finlande, Bazalina Australie, Suisse, Angleterre, Belgique, Allemagne, Équateur, Bazalina Brésil, Bazalina États-Unis, Bazalina France, Bazalina Corée, Espagne, Portugal, Hollande, Boza partout dans le monde, Bandeko Balandi. Mbote Nzambe abate la bino bozala toujours et belé pour soutenir vraiment biso na katia émission oyo tozo sala pour soutenir mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi wazali mokonzi ya mboka na mwa lelo puisque o bazo miloba ke bazaba ba konza mboka to moni bangote puisque mon côté akoki ko protéger mwana mboka mon côté akoki ko assurer sécurité à moi mboka si ce n'est que Félix Tshisekedi na moi lelo oyo azui mokumba azui bendele ya ko soutenir bana mboka o baza kolela oyo azali wana pona ko pangusa mai na miso na oyo bazanga espoir oyo esengo tozo mona tant bazo tala banzele zo salama eloko ba msusu Mamsou na Kinshasa na ba bota manana mona place bazo sala nzela te mais c'est pas possible Mamsou ba bota mana kata Kinshasa na nanu atanga classe mais atikali ko chama kolone na kata bureau ya musala te mais misali za koya tozo benga bino bandeko botangi na ba poto bozana ba mbongo na ba compte na banque bokende ko investir mboka na échanger mboka na échanger tout comme mon mikolo to landi na bokebi puisque toza toujours mis sur na biso za fixé na bino lokola na kata mboka to eba évolution za ndenge nini na moya lelo to moni ndenge nini bazoko benga na ba chinois to eba kité ba chinois sans papier bazala mboka na ba libanais sans papier to eba kité bazala mboka na ba portugais to eba kité bazala sans papier na mboka na mais na moya lelo mboka na biso zo bonga ezo bonga na liboso pona bana mboka liboso mwana mboka mupaya to boy bango te me bakoya après nemba bango pe baye sa soke na kata ba mboko to fandi bakoko na bango ba bunda bakoko na bango ba tonga bakoko na bango ba sala me biso to profiter na mboka na nini wana mais bango pe bakuta na mboka na biso mwinde zo pela bakuta na mboka na biso banzele salama ba fleur ezana obor ya banzela tout bakokuta yango na banani na biso batoza na diaspora na bino batu botika na Kinshasa na bino bo panzani monde mobimba
botelema mboka wana etongama bosala association lokola Mama Meta avec l'association de Mama Fati bosala yango ndena otoyebisa bino que le vendredi 17 mai 2019 ba caméra nyonso ya Aerotech TV tozawana toko transmettre image wana en direct na Kinshasa en direct monde mobima bolanda le lenge mo bolanda qui marche de soutien au samaki na kati nini boza bilili ya kitoko ya qualité son kitoko tout est kozala réglé propose la format très bien servi bandeko esengo eza ngai pona koyeba toujours que bozana nazali ne sengo mususu pona koyeba sabino que Aerotech TV Kinshasa ezo tourner à merveille sokozana Kinshasa ozana posa ya ba filmer musala songolo ozana posa ya événement songolo Aerotech Kinshasa ezali wana bobenga bango na kocha numéro na C awa po défilé tozali bongo na Graciela Kabongo comme journaliste nazali bongo na Carmel Aladjo azali journaliste tozali bongo na Andy Lumisa technicien et puis tozana mususu auto recruter mikolo yo donc musali zo sama na ndenga mukete c'est-à-dire que banana bazo travailler bongo na bango ezali toutes les fins du mois pour être musali salama kitoko tout comme balasima. Merci beaucoup et à très bientôt sur Aerotech TV. Bye bye. Bye bye. À la prochaine.